eza tellement belé banda ya komba kofinga kosala omona kosala eloko te soki totuni bato nyonso même bato toyoka baofinga so batuni bango asali bino nini eloko te bango baobimisa makambo toswani te eloko te omonaka babandi ofinga seke naza ya nzambe nazosambela mpe paster oyo aza ya nzambe ya makasi parce que eza grâce na ye lelo nakomi peut-être calme na makambo ebele nakomi kozwa maîtrise grâce na ye lelo oyo nazwi mosala mpo oyo alobaka oyo esalamaka oyo nzambe nalobaka yango esalamaka yango omonaki naza kombati makasi mais wana bango baoloba ete omona bato baota baétats-unis bazoya baosala batémoignage ki asalaki boye mpo na ye nga namona makambo ebele yango nakangama na paster wana namona makambo ebele yango nakangama na nzambe ya walesa parce que nabenga mwasi nga mpe bazalaki bato ya teti na ndima bapaster te nabenga mwasi moko azala na Londres mwasi moko azala na Londres abenga nga ere amona nga pembeni ya mosala ya nzambe mwana azalaki na cancer abengi nga mama Dani nazozwa paster te eza pasi boye na boye tout ça nabengi nayebisi papa ere abenga na video namoni mwana otanke nga mama ya mwana ya bana natali na bino non c'est pas possible mwana na hôpital azo respirer te nini tout ça nayebisi papa aidez-moi sur soki mwana okufi na okoma neti condamné dans son vouloir vie nanga mobimba papa s'il vous plaît sambela mwana asambela mwana wana na téléphone mwana na lelo abika bimo hôpital basala examen cancer ici là mwasi wana abenganga abinanga nayebi eloko peso te mama Dani nayebi eloko te avandaka na Londres azali wana mpe atalaka nga yebi parce que azosala makambo ya minene ezomona na miso ya bato dernièrement asali makambo ya minene makambo kaka oyo akenda osambela mpona Congo eza makambo mosusu na kobimisa video yango après oyo ke paster asambelaki bayebisaki ye makambo ebele mpona Congo bapaster mosusu baza babimisa baprofesie monaka o nayebaki yo okoma présidente nayebaki ke okoma boye mais paster walesa alobaka makambo avant yango esalamaka après donc prophétie ne ezalaka avant yango makambo ezosala donc babiloko ya mike eza nango kaka bato ya mokili baka bato wa bato mokili bazaka bato wana moni Elka Lionel Ekambi na moni si ya Molex Aigle Noir motema ana la patrona na kolinga to tela na vidéo oyo pe panze na ba réseaux sociaux to ye bana meza nini parce que yo linga polémique te mais let's go côté likambo polémique yango to tela et plutôt zo juste après bola babeti na kitalatala babeti ozobima te bazongi mutu wana lobi bopesanga confiance bo bakisa mbongo bakoko basala soki makambo soki nini bakati patata bazonga na ndenge babebana na vase d'honneur ngana oto yebite eloko ni eleka na Kinshasa ndenge Daniel ngaka bulisa vase d'honneur basala kindumba bayo kobebana bazongi na kotiela bino makambo tosoli na Dani ngana zana ba preuve makambo nazoloba Dani na sima vase d'honneur azonga kilisu Kinshasa pon uniquement pona obwakela yo na mami maladi abina nga Manuela ko betela mutu te na sozonga kini po ezolekele ndenge ni Chantal abimite fo azonga lisusu aye kozonga lisusu pa mutu wana abeti na kitalatala babandi su na mami babeti mami bo babeti na kitalatala mami abimi mami ne kutani na Dani donc mami amona kitalatala kuna Dani amoni na kitalatala mami abimi amoni Dani taobete biloko mutu ana yebisi Dani na pesi yo soki ba biloko moko se protéger po ndenge amoni yo akozongisela yo Dani aye kokende bapesi bikilakila na yebi te soki ezali abina ngaka bapesi masolo po protéger ye na bana wala ngala bimi wala pour la deuxième fois ngala bimi sous-souté zela Laetitia wala pour la deuxième fois na ngala bimi bekate deuxième tour abeti susu mami abimi na kitata amoni Dani mutu ana pesi Dani protection mami amoni yo eli koloba ke yepa ozongisela yo zwa protection ba protéger Dani Dani azongi mutu ana yebisi dans 3 jours zonga pona dossier ya Chantal Dani ayeko zonga 3 jours pona yo Chantal ozobima te epesi Dani kipelekese koma Chantal azobima te abi non Leti non meka mwana Chantal na ozonga pona mwana Chantal donc troisième fois Dani mwana nga wapi mwana nga oyo mobali kaka moko nzamba pesa na ya bébé très vite bébé wana mukie bébé ya mukie wana mama bokombe Dani bokombe Dani mwana nga mobali wana vraiment kaka moko
soko moni mama azobima te oye na mwana angelu mwana na ngai deni bokombe kaka moko tofinga na yo fingi nga na fingi yo koko lukela mwana nga na nganga mwana na mobali kuna ke luka nini kuna loba Laetitia Chantal Bolimbi mama nzambe bando lobana te tozali na ba ranking tozali na ba rando donc na yo lobana lo te na lobana te na bando donc mama beti mama simbi te ayeli mwana wa mobali ya muke angelu wa nzambe yesu mukile bebi nzambe mukile bebi Chantal nayebi ezosala pasi esala pasi Chantal tout mon vidéo wana Chantal Bola na film so wana nayebi ete ya quoi eza non ni problème mo que yo maman na Chantal Bola expliquer nous pas banane obi histoire eza mulai na bai kuna olobi na ngote parce que eza bilo moi ba basse classe kwa nga za niveau na monte déjà nga na traiter na bato likolo na traiter na ba personnalité ba mikonzi donc naza déjà na niveau na monte ouais Chantal Bola eza histoire moko barando mo ebimaka de bango babenga barando ebimaka mwana na Laetitia wana zaka pire petite sœur ya Maminge nazala camarade nanga mais mamie on se bebana toloba na soute pour na Laetitia parce que Laetitia lobi na ngai asala ngo publiquement ozwa pe vidéo ya Didier Masuki otala ngo ke Maminge ngati langa kisi angati langa poison abumanga ba otetela bayebi ba blandi no sako ba tubele bayebi angara bomanga alors nga azara na kine kozonga poto noki kuna sese examen na tala sona na poison bwana ngati lo poison ki mane bale ngati lo poison ye Mamingeni aya po ba beba na ki ye na Mamingeni so ba wela ki na Laetitia ba Mamingeni na Laetitia ba beba na azara petite na ye abenga na kina bato benga nga tous les jours ya bona boy tala nani mami alinga kote boy na boy ngaka selo boatela ki o poison boy na zonga pe na sese examen après kuluba na kosa ki nanga kaka wana lobi oya dali na kosa ki nanga wana ayeko lobango après mais bato ba manai kotala ye ba ete ka kosa ki ndenge pasali sikoyo alobi ke nga nakendaki na nganga na boma mwana ya Chantal Bola mwana Chantal Bola na yebi ete na mona pe Chantal Bola te atoza pe ba camarade te nga na etowela nini po tobimaka pe mibali ndenge moko te mutana ba niveau na ye toyebani te loko te aloba makambo bongo mpona nini nyonso wana kaka asangani na bakombata baodongo bakombata basila na bango nyonso bovandika na poto mpona kolia bafufu bato baoprogresse asangani na bato ebele na bafo kombata bakota sika mpona nini badétruire nga mais réputation moto basomba yango te ere azoloba bongo eloko ezosala bien baoyo yanga bayebiki aza lokuta baza baomonte histoire mo baoloba Laetitia yo olobaka ke Maminge na nga boma dani sikoyo ekomi ya nga boma dani na Chantal omona bambeza lokuta yango baosala ba vidéo na bango théâtre de chez nous bavandi po bato mosusu baya na internet kaka mpona babus bangi batiaeka alingi kaka parce que azalaki mwana moko babebani na Maminge na koma ye nanga nalingaki na encadre azalaki petit na nga na nga na encadre mais nasolola na papa na bango yayebaki te na solola na ya na ye ya yebaka te po aza wana aza Laetitia baya na ye mutu babenganga yani abinga kutu yani nalobisaka ye te nazaka na ye te dani keba na mwana wana un jour aobalukela yo bato ebele mpe babenganga baloba na nga même chose papa na ye abenganga ayebisanga mama na ye na oyo totali avanda na matete tosololi na mama na ye tosa ayebisinga makambo moko oyo ezali makambo na bango ya famille moi je suis pas quelqu'un oyo nabimisaka babakambo ata ye bango baoloba na importe quoi nakobimisa te nangi na encadre Laetitia mais tellement nga naza yanga mpe moto ya vérité soko alobi likambo asali babétise na ogangele comme leki Laetitia aza so na 34 ans nga na na 41 ans alors soki likambo na ogangele mpo Laetitia okendanga nil part akobetanga te aosala eloko te or ke azalaki na haine Laetitia outa Hollande avanda na Hollande atiki bana na ye mwana liboso wana 12 ans aza na bana 5 na 34 aza na bana 5 bapapa akotika bana na ye na bana combien 5 na nini na papa ko ndenge 5 papa pe ok non na fiston abota ye mibale soit disant misato wana abota moko abota na papa na bango bato nyonso bayebi abota na papa na ye abota na papa na ye papa na abota ye alors mwana bongo déjà aza moto ya bamalédiction
nalingaki mwana ana nalingai na changer na mane collecte nzela malamu akoki ya Paris pour na mibali atiki bana mwana ya 12 ans na bana baleki na bango moko soko lobi na ok akangela nga kanda na gangela ki wana ok za na rage na nga Laetitia 5 jours au na Paris pour na mobali ozotika mwana bana na yo bango moko oh ya Dani Manuela mwana ko ne Manuela agarda bana bien ah bon à chaque fois so osala bon ba mingi José bazawana nani comment appelle ça Josiane azawana aza témoin na ko gangela Laetitia tika osala makambo kindumbe pai. Moi, je ne suis pas là-bas, on va autant à combat de Bélé, bataille combat héritier, n'a pas héritier. Jamais de la vie. Jamais n'a pas héritier. Pardon, au Bimane héritier, c'est au Nézara, au Skoura, na studio, tu commences à à l'école à Négassi. Voilà. Nana Kenana Marlène Kassanga et pas héritier, bah qui t'es Nézara Pembeti. Nana Snap, tout ça, n'a héritier dans Dakou. Donc, surtout, on a un héritier dans Dakou, donc on a un héritier dans Dakou. Donc, il y a un studio pour Nani. Ponga Penazana Zana, hôtel, tout on l'a dans l'hôtel. Nga bomba likamute c'est ma vie nga mutu te na internet a fouté nga ndako yeba fouté nga billet na ne na ya ta livre na ki na vanda na hotel la cher alors eza mutu te mutu a fouté nga so na bimara na héritier na obanga mutu te mutu otanga mbele azati nous au courant moi qui oui babi na bimara na héritier moi na bata mona asimba kutu même panga to pesa ta bizu te lorote to linga na pété aza musicien baza bango aime so moni moi si boy na boy tout ça mais to sale lorote na mission nzambe wana ezaka ko saler yo ça ba snap mo ba circuler que yo ne madame la team bientôt la team zo baloka la team zo changer yo ne zo ozo gérer la team kalamingi ah non moi nana benganga binanga anga alobela héritier penal alobela ka ende balobe ba chroniqueuse ye Manuela wala ngana ebisi nga berita mutu na bosulu na bosulu na ye tozaka kuna rene abire mutu na bosulu la problème ezate nini tout so bandolobela ye oh mi Josephine Nakaye méritier azongi singa biyo héritier aza mutu maele aza musicien aza maele ebe lorosa na loi na ebo na ebisi beaucoup solo la problème ezate ko ça na héritier pour nga na héritier to za ba binemi te to beta bakati to solo na héritier alors na ebisa ki ebongo mais héritier ndenga za wana to tikala jamais ko bima na héritier to lingana te to lala te poso to ngolo o na ki ba lokute ezali to sala ki snap pe héritier pourquoi to lala na héritier na ndakuti pourquoi il faut to luka studio héritier za ndako mimi to ke ba to zaki na ba peut-être ba banza ki li solo to o zaki na mo peut-être ceux qui batongo ba mona nga na bima na héritier na ebata nzoto héritier te na ebite soki azarande nini na ebite na mona nzoto héritier c'est héritier pas mona nzoto na ngate to bima na héritier te so to bima na héritier to za ba bima ki ndenga ondima mona ekra mais nga na ndima nga so tuninga muto wa bima na ondima parce que ça vient nga oui na di londolé adi londolé c'est mon neveu abenganga mama leki batu mingi baloba kuna di londolé jour mobo yo vraiment na moi sino bo meli a dire c'est qui abi wa sa mère leki na au moins mokinde tambola parce que tozana dit tout le temps to sara baje to sola bat bakasanga za moi sine on kaza neve nanga nga sola bien na mabibali ke basi la preuve yango yo maminge to bebani ay opesanga leki na oyo ale leki pe a Monica so jalousie ya nini parce que imagine toi bo sola na mutu ti mukola sa ke mission to sola na ye na mona ka basele mission na Chantal Bolo wana ezaki ndoki et puis aux autres ça m'a cambou na kende ke panganga na kende na boma Chantal Bolo ça tamula na guitare oso na kende na kitala tala soki nini tout ça eza ba mensonge azoloba ba o ba yebinga parce que c'est on soit bien héritier on a makambo eleki ayoki héritier ayoki kuta o seka na héritier seki et ko causer pe ba problème na couple na bien sûr mais azo seka nga pe ko causer nga ba problème na couple na nga parce que héritier za petit ya mobali na nga et ko causer nga pe ba problème. Donc héritier c'est qui n'est tant que to yebi que to sala ndo to bimate so ki to bimate o banga banani père to si bo blokanga bo solarate na héritier bo solarate gamba ma bo sali mama pareta yoki ongai bo seka te ngana héritier to solara bien na ebisi ekutu yango yo kutu eza kutu mibaye na ebisi ekutu nga wata na osala émission wata na osala émission nu tout ça ya conseiller nga kara il faut pas répondre au moins tout cela héritier za pire mutu na nini na yeto to sola ne lelo wata yoti deuxième yoti na komeleni na ebisi na zo sala émission lelo atuninga sur quoi bonjour
nayebi senga biso makambo elekaki parce que personnalité basombaka te voilà donc nasololi na wata ye yoko wata ye nasololi na ye parce que badanto bayanga kose justifie mingi te bona boye mambo eleki wana bona boye c'est ça en fait personnalité basombaka te ce qui est vrai nga na sina porter plainte naza awa mais nana neve nanga za avocat a porter plainte pour aloba nanga ko répondre te ko finga te nga naza ba audio nayebi mibali ebele Laetitia bima na bango na tango ki ata moko zela après so babengisi biso na batribunal bomona ba audio parce que bato bayebaka te na vie bato basala makambo na bainternet oyo bato mosusu baokangama na buzoba ozosola na mutu biso peut-être nayebi te na kini no loi ekomi te tozela na président tia loi yango parce que biso neti tozala na bapoto wana koenregistre mutu sans ke ayeba eza délit c'est condamnable et puis bakangela rango mutu aza na droit ya koenregistre mutu ezaka mbela makambo ça fait une semaine ebima na loba te na vanda baotetela bapekisanga bato ebele bapekisanga na loba te parce que eza déjà na justice natikaki bango bacontinue koloba bacontinue bavideo nyonso wana neve nanga azozwa ngo parce que neve nanga moto aza avocat nanga azozwa bavideo azozwa baaudio ni tout ça boyokaki bato bakangani tellement aza na bato bapesa baconseil te yango wana azocontinue kaka kobimisa continue kotanga bakomba bato Laetitia nayebi une année aza na mwana azali na mwana bébé il y a 3 mois mwana bébé ya 3 mois mais azoya Paris pour azolanda mibali nazopekisa nga bina age na yo nde ozana luka papa mo bien tonton moko ko vanda na ye tranquillement lelo bimina o lelo bimina ko eza mabe na yebi ata 15 mibala bimini na espace ya une année na Paris na Bruxelles ba misatu na Paris na nini comment on appelle ça na Suisse et tout na yebi ba mibali na ye na pétici azolinga neti or que moi nana kangela ne kanga kada et non pese ba conseil azolinga te mais mami nge na lubanga Dani un jour moi nana ofinga eza musala na papa na bango lubanga imagine toza na papa na maman ni lubanga est-ce que c'est normal oza mona malédiction okovanda no pe na internet ozovanda na internet okosamaka maminene mbongo monde entier tala lelo nga so na obima na mobali est-ce na obanga mutu na obanga mutu te parce que vous avez un engagement moi quelque part non neti ngai nde nazali na mobali moko na pibia ye na bombe longi na ye parce que aza personnalité na pibia ye na Facebook ara ye moko donc o ayebi ke nga na bimaka na ye mobali bobenga Laetitia neti bosangai na rando ayebisa bino soki abimaka na dani asoza mpe na mission moko ya biso mboka wakufa obima na ye na boba bisa boma ye problème papa wemba wana sikoyo moto alobi yango moto mosusu akoti su na kati ya rando papa wemba kende kokufa kuna na nini mboka okotiango toyoka audio wana yo tala nde bakomi ebele mamunene wepone voilà eza accusation moko bazosala nga na sepeli na audio yango batindeli nzoko atindeli yo nga mpe na garde yango natindeli neve na nga soki oyokani bien te otiango ata na montage ya na sema lobi na makambo awili mosheni eza molai ozala mwasali babe ya danger mwasali babe mazalaka bien mais tokotyango na image botiango na image po ezala bien parce que il faut bato mosusu bakangama otielaka ye poison papa yembo natielaka ye poison nalandaka ye na nini kuna tala accusation très grave garçon na Blaise Mongo yo olakisanga naoyebisa bino bosalaka ba tellement boya bapoto na banzela bangola bosouffra banini tout ça boyebi bamakambo te bolekama te epuis boyebi tele te boyebi makambo bolobaka na tele te makambo ya grave bolobaka boyebi yango te baaudio bozosala boyebi yango te naza na babiloko ebele oyo nangi kopanza bamabala bato te mibale babengai nga na butu nga naza bongo te parce que nayebi bakoporte nga mpe plainte nayebi loi ya mboka Laetitia bima na bahomme marie oyo nga nayebi yo na buti lelo bomona te ke maîtrise eza parce que nayebi loi nayebi tele
nayebi basi na bango te mais nayebi nde bango nayebi bango nde baotala ona bayebi mpo mingi babenga babondelinga talaka mare soko ayebi eza mabe dani nayebi letisa pandi yo mais kopanza biso te bazanga na bayebi vous inquiétez pas tokokutanaka na tribunal donc nakobimisa te mpo nabebisa couple mobali aza mobali jo akobima na mobali na mwasi ata akozala basi misatu 4 eza vi na ye basi mosusu mpe bakoma na bango mobulu akozala mpe na mobali mibale etali ye nga akipaka via bato te natongaka bato te moto asala vi ne ndenge alingi mais naboyi na garde yango nyonso wana baaudio bozotinda esalanga bien makasi totikela bino une semaine otetela osala live ya bi tootika bango baloba josé nazoloba tootika bino boloba boyeba teke pourkui totiki bino mpo ani makambo nyonso ekwelaka yo mpe mwasi ya Coutinho te alobi nga mwasi ya Coutinho te alobi Coutinho abandaki kolinga ye nga na bandaki autorize alobi na Coutinho alobi na ye soki tosala partout ensemble yango wana c'est faux Coutinho abenganga nayebi pasteur Coutinho abenganga mpo apekisanga makambo barando abidani nayebi osala bémission na yo calme okotina makambo barando pourquoi soki ye na pasteur Coutinho basola ye makambo na bango bakomaki kosolola wana engagé kaka bango na pasteur tala déjà idée ya moto yango tala idée ya moto yango alobi lisusu vie nanga moko ami abenganaki atoyaki na hotel akiminga abengani nga na hotel tala Laetitia nga na adani bokombe tsunami nga so nayebi soki na obima na mutu so naoyebisa bango mpo bayeba nga na mongo naoyebisa bino oyo bosalanga bosangani boza so 12 na bazoba bodombo bakombata pampamba na oyo mosu akoti vie moko basila kala donc bino nde bozala na boya eloko te nga na mongo so nayi nabima na nani na obima na ye nde nazalaka sire na nga nde naza awa mais telema bino boya sire na bino te mpo nga si ya un problème nakobenga peti na nga nasali mabe na dekone esila toza na besoin toleka na internet te yoki ofinga nga na ndumba na internet mpo bato internet basala na bango basala nini nana ngo na internet afutelanga ndako bakende nango wapi soki nga naza ya besoin osala kisi nakokende nga moko nakinga mo naluki kisi na nga nasala yango wana Laetitia okolakisa nga place ya kisi wana omebaka bosala bosisango voilà bosisango donc nde bosali baaudio nasepeli mingi mpo ntango na bino okangama ekoki bino Chantal Bola banini tout ça avocat Josiane asangani na oyo yanga po bokangama bien parce que trop c'est trop na internet boko salir nga beauté na niveau na bino te boloba lobi lisusu ke ngai na ola le pas Christ Nzora bino boye wa beaucoup tinga no tel te bon siko ngai na ki ola le pas Christ Nzora na ndeni nga dani bokombe nga papa na nga zaki mukonzi donc na Kinshasa tozata na 25 parcelles nazala ba yaya oyo ke ba docteur bazali ba avocat bazali na famille ya mbongo nde tout ça et puis na ndako na ko vendre pas Christ Nzora te na neni nga vendre pas ben oui naki ovande pas Christ Nzora na ndeni na lala na seo babengani ye azola le pourquoi bondika ko salir zwa nanu o aza basaki ya marketé tala na basaki nyoso ezana soki ya nini ezali mais pourquoi il faut salir des gens comme ça asiko fertilité au mote que la bien ezo sala banika babebisa nyonso wana kaka pona na ye na okumisa fachi ozoba odombo abenginga akokomela ngana nina otinda ba petio na mibale ba ofingo odombo ngana mayebo abazoba ba capture wana na kanyo esala nga pe bien ke bo menansenga parce que combat to banda ango combat na poto to banda ensemble na banga bino te botumbanga ka boyebi makambo so sala nga lelo ba Martin Sali ba changer position na banga mutu te na respecta rande bato na respectera public nanga na respectera ba famille nanga na mwana suka ya famille bokombe nana ba yaya 11 donc ba yana nga baza baba tout moko stable nga moko tunde na komo yokisa bango soni parce que bifungula ba porte ko solo na ba n'importe qui o papa nanga bokomba peki saka ke yeba mutu nini o sola na ye na ofunda ba porte na batu nyoso azana mutu peno zo yano peno moninga penza ke nazala ndako nanga naza stable tout ça avant na foyer nga avant na foyer nga dani boye poto sima combien de temps na vai na combien d'années na combien de temps na vai na poto nga seli 25 ans na poto donc na vandaka allez nga kinda mineur na poto donc na vanda na foyer boko na sani ata pe na vai na foyer zaka ya pe mabete bato musuku ba vanda pe na foyer za mabete on eza insulté bata complexe nde ba mona raboy nga na kola bien na mwana mutambo na répéter les bino que
nazali na Kinshasa on a plus de 25 parcelles. 25 parcelles. Et bon, mon nanga sona oso na ba vie nanga ba gouverneur, ba ministre na ba relation na bon parce que ba yebi papa nanga. Merci. Donc na mona mukondi donc kufa pauvreté. Donc na ba ne bon mona ba biwa na ndeza kata kini ngape na ozala. Bon na za déjà na kata musala mais na omata. Donc nga vie nanga ezara ke ifuna kende liboso. Na mobali moko nazaki marié divorcé ozu mobali mususu peut-être simbité. Et y a un angle de Jomo et Simbité maintenant la mobile autozara nae. Oh bozo publier, bozo rabilo bo publier, bo publier mobile on peut bogar les sous. Voilà, merci. Voilà. Déjà na souka émission na biso. Message ni repesa na bato bozo mona famille na bato balinga kayo bozo temino makamo message ni repesa. Bon, message on a repesa vraiment na famille na bato balinganga na bi que bato batala rabiso boa bazubate. Boyebi Dani Bokombe. Boyebi via ba fiona ya randu. Boyebi bango très bien. Donc bino moro bo juger. Ngana zana compte à rendre na personne. Le oso na ina ki osala ki sinon ki ngamoko. Donc na compte à rendre na personne. Bo mona ki mutu bo sola na ye bo vandi na bo sola na enregistra kayo. Ya Dani enregistre. Mais na quel bout parce que yeba ki un jour au baluki là donc batu ba comment vendre na mutu batu na position mo beto e bilobité. Bande konanga nyonso o ba benginga ba grande sœur na patronne ba nyonso ba benginga o déjà ba lobi photo tikate il faut porter plainte. Régis Mbembo azana déjà avocat à Paris ta kanga na bana ba yana nga ba avocat. Do biso famille na biso za bato ba zobate. Ba porter déjà plainte bo banga na binoté donc makambo eza déjà na kati ya mbila. Yango na o conseiller bato nyonso à Paris. Ah makambo ezokoma. Mukonja sikaye na kata mboka tout va changer état de droit isa a wel koma mais bato neti baza ba Paris na ba Bruxelles so bo moni ba fingi bino bokenda na ba commissariat ya ba police bokenda na gendarmerie bozo avocat ba avocat d'office pe bazali bozo ba avocat botiki la bango taba se défouler José no ese bino to otiki la bino temps boleki biso na monoroté to yebaki eloko to sala to zubi lo mususu parce que plainte kendara partout. Et Hollande en Hollande et Hollande pas mobile na hier place Azar et Hollande pe ba Chantal Bola na Nino mboka on y ba vendre à côté Piné donc mutu na mutu au Sibir sort na e dédommagement et gozala bon qui est déjà bon luka ba avocat ba expliquer bino sikoyo ba droit na bino pour tika ko salir bato boye ba ke mutu na zali bo salir ngame na zuka même sala bon donc bobo koti bo finga nga ndumba boye na zana mobile moko ye on a moko tona ba projet nebele donc c'est un peu ça boza na bino calme Daniel Zane Kimia samedi na oza déjà na poto na zozonga po na zonga libela na kimi donc na oto kama bisaka nanga na zonga libela na Kinshasa so ibana nga ba olinga baya ba yeso ba oboya na bango ba vandi pona za na mama na ndako wa kita so ki prana bana nga na chance na mama na ba ya yebele na poto presque biso de tout ça poto donc ya boye ba kinga na roya Kinshasa donc bo continuer pour finga po to vandi na bino 20 ans na pouvoir. Voilà moi dédicace à toi linga au passage no awa na Congo Liziba TV pour mon monde. Oui na pesi bande konyo so mbote bande konyo so batala nga au pe balinga ngai Julie Moubenga vraiment merci pour nos conseils na yo parce que na vie babi faut na ba camarade yo ba pesa ba conseil. Lydie, lui là, merci beaucoup. Vraiment, on a conseil au Pesakinga. Et puis, la jolie des Santos. On a bossé les deux mots sur la coquille pour nous bas. N'a eu qui moi dans la lobby qui va benga dans la mobile mon à Bruxelles. Mais, ok, Zaki y est mobile, on a bengi c'est à venir ensemble de voiture. Bakei, bakoti hôtel, balade dans mobile, on a 5h du matin, mobile, on a qui. Ngam na yako longo la dans hôtel, on a dans le hôtel. Supposons on a fête et pas la jolie des Santos. Bande ko boyebi la jolie des Santos soit dans Bruxelles, so itembebo tout nae. Ngam na yako longole na kati hôtel mobile on a ebisier. To bando benga mobile wana ozwate. Na la jolie des Santos bo tout nae. Tabamba lo kuto yebi bo bosa yiki la jolie azalaka. Mobile wana la binae. Au moins na lali o butu mobile. Au moins na sali yo boye baba bo finga na internet. Oyebi ki finga ngande ko nanga mobile wana ebisier bongo. Mo yo finga ngande ko nanga na sombelo voiture pour na yo nani. Au finga ndeko nanga yango na lali yo na ko butu mobima na 5h du matin kimi na yebi pe komba mutongo po na boyika passe ya marié na bona ko salir batu mais ceux qui boza na tembe bo beta la jolie des Santos
na carte à Bruxelles a expliqué une histoire vraie où il a fondé na mobile qui manga jamais so na côté na mobile na tête obimane na tongo ou bien ke ya tikinga na hotel azolinga susuni apesinga pe moto solo li pa pesinga monga linga mibale bazanga tina te to so la mambe linga mibale ba projet o to so la makambo na uta na Hollande ngam na ofuti lo billet Laetitia to za batuko mobali nozo yara bola la no fele ngam na futi la kovier na yebisa na futi la ke bi o yara na Paris na futi lo ba billet ozo na bango na futi lo ba essence ozo ya et pas mobali no bola na e o moninga asambela na Bible na yebisa à part justice so ki ngal dani bokomo na memaka yo na nganga Laetitia moni Bible na memaka yo na nganga oza ba preuve nga memaka na nganga to samba mais barango ngana oyebisa no pona lingi subuzo ba kombo na ngate na komi ko sala na au service de la nation donc on sait la pona mboka bon comprendre donc toi niveau mo na bino le souté oye mission ya liboso na sala na répondre bino pe ya suka no répondre te po ba ba benga rebelle mais bible on a tie on mona na butu o comprendre son veut sa personnalité ya papa bokombe o papa bokombe moi na suka non luka vina ngana ndenge na Laetitia ngo salir nga unga na kufi ou kufi o balo mona ngana butu nsambe na oyo kayo personnalité mutu ba bebisa ngote. Merci na c'est pas bon passage na chaîne na biso Congo Liziba mona mona na moni ngo très bien en tout cas na moni ke na lukayo to beta maso mususu akati parce que toza il faut to tonga mboka ensemble to tika na ba makambo ezanga tina ba bes bani tout ça na go benga na ngayo leke tu yanga nanu parce que na zui musala na za besoin pe na former équipe nanga on oza na bango donc na lingi na benga ba professionnel ko ba yeli makambo pe batala ka bango parce que la minute o soto kombo lobela pe to tika na makambo finga to zui pe caméra to vandi boto lo baka uniquement to lobela makambo mekonzi tolo bape to tamboli na njile zaki ndeni na quartier ba komo bongisa nini tout ça donc tozo contribuer kana bien mboka donc na sepeli mingi na obenga on va travailler ensemble. Merci na batutu olinga Kevin Epanda ba fan tout ba tous ba landa ka chaîne na biso Congo Liziba TV bolemba te ko partager toujours ba émission na ngai na ba page tout ya polémique partout ni les news de star avec émission maman Ali Kambu pe na moni la mama la bouche autorisée na avec partager émission na ba page nyonso puis l'autre olinga Kevin ba ya wili musheni etolomo ya wili yo kombo esekle kaka na bosonité babisi ya Mulex Aigle Nord babi valimbala na pesio moto tout ya poto babi ya Yvette Elisi Kiniki Minaj à Paris na pesio pembote so linga Kevin Epanda legecho tuzana bino nga na esaki bino TV putsika ta TV na YouTube nana 20 lisusu 20 ans comme fati nana 20 ans mo c'est clair 20 ans n'est-ce YouTube yo aboto mama mais nazana bino merci. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.